partout au monde, c'est-à-dire pour s'abonner, il y a couleur d'origine, la chaîne Abino qui toque la moana. Bimisa va chaîne, ma couleur d'origine, c'est-à-dire, ma gaga qui toque awa. Couleur d'origine, c'est-à-dire, les missions qui toque awa. Couleur d'origine, c'est une mission culturelle awa. Mon boss, Crispin Linga. Mon boss, Crispin Linga. Bon s'abonner, trop s'abonner, Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. Couleur d'origine. Couleur d'origine. Ma couleur, monsieur, ça reste pirate, mais aux couleur d'origine. Abonnez-vous massivement. Tala, au côté, au monde le moins rouge, les arabes. Yakawana, on s'abonne. Au hôtel, il y a bien. Au hôtel, il théâtre, il y a bien. Bah émission, il y a bien. Bah émission sans tabou, il y a bien. Nyon hôtel, il y a bien. Ou a bien té, avec les karaté. Nyon c'est les kaka, il y a bien. Tous s'abonner massivement. Ande makambo. Mbote mingi bandeko basipe mibali, mes chers internautes, aimables internautes, oyo bolandaka couleur d'origine télévision, na numéro na biso ya lelo ya sika. Car ndenge ngai chante moi la kini santa de nuances, ange noir, cheval noir, chic men na ibsaka bino ke couleur d'origine des fins, couleur d'origine des pesaka ba information en solo, couleur d'origine des olarabino ba artiste. Na non sabino déjà ke na koyamela bino kwikwi pongo o azali artiste moko ya ba comédien ya mboka la biso Congo. Toujours kané na ibsaka bino ke bolinga mingi bozaka na esengo. Ko silika mingi te ko zaka stressé te. Sepelaka mingi, sekaka mingi, zalaka mingi na esengo ou bakisa mikolo na mokili. Ye chante mon akini satan de nuances, ange noir, cheval noir, chic men akeko kundola bino artiste moko oyo azali artiste vraiment ngape na benga kaye déjà extra très rocambolesque quand na lobaka très extraordinaire lelo na bimiseli bino kwikwi pongo toko solana en court et en large toko développer na ye. Je salue mon boss Crispin Lenga o azolanda biso à partir ya États-Unis. Maman Fleury c'est bonne guérison vraiment na bandeko nyonso o bazobela et puis na saluer Junior Makolo à partir des États-Unis. Nazo yambela bino artiste o ezali Kwikwi Pongo. Bonjour artiste. Bonjour. Artiste lelo vraiment tozuyo o ezali couleur d'origine télévision. Ce que la caméra na biso o saluer ba abonné na biso o bazolanda pour le moment. Ouais, na pesika ba mbote belé la couleur d'origine télévision. Couleur d'origine télévision quoi. Notre boss Crispin Lenga. Crispin Lenga, ok. Maman Fleuris, bango vraiment ne balobaki na ngai ke kwikwi pongo il faut to sola na ye na ndenge sengeli yango moni na ye ko lukayo saluer pe ba fan o ba ebio. Na pesika mbote na ba tout ba ebinga pe balanda nga. Ouais, Joe Tutonda lelo to sola na kwikwi pongo. Bonne santé d'abord. Santé, ça va très bien, santé qui mène. Et puis santé à groupe. De Pépele. Boulezo Kenebe. Kwikwi Pongo, ou comme Kwikwi Pongo Néreni, de ton vrai nom, Isa Komoni. Na comprendre na komi to kombo. Otuninga des questions à la fois. Kombo na yo des vrais noms Isa nani. Et puis au komi Kwikwi Pongo Néreni. Otuninga des questions à la fois. Des questions à la fois. Kombo na vrai nom ngeza Joël Malou. Et puis Kwikwi nako ils ont un rôle on a écart na kador. Joël Malou comme a Kwikwi donc voilà. Kwikwi Pongo aux en histoire moko ya mwa mulai soko ko bete la ba fan na biso ba yeba au bandi vraiment wapi pe lelo aux en niveau ni. Na bande pas ping pong comme ping pong et puis donc voilà lelo na za les incroyables de Kwikwi. Ouais, ndeko na biso na mukuse vraiment banda pas avant la révélation et puis lelo azana les incroyables où ils allaient à Yemoko. Kwikwi Pongo. Actualité. Né une groupe. Vous savez déjà
combien de temps depuis Sali groupe? Ouais, groupe maintenant, Sali groupe, 3 ans déjà. 3 ans de groupe, le jeu évolue bien. Tout ça, puis ça c'est Kawap, Intambi. Puis ça c'est Kawap. Et d'abord, on a où Salami déjà. Record, il ça bien. Par contre, il ça bien. Oui, Salami déjà. Retour, ça va. Retour, il va. Mais puis Pongo, d'abord, tant que yo banda kulinga kolanda musala ya théâtre na bomwana. O banda ko envier moi ba vie mo banda ko sala déjà avant. Ba vende tindeni. Bon, moni l'artiste presque o ba sala théâtre ba zaina ba vie na bango bande ko linga. Déjà tant on la théâtre avant. Banda pe ko linga ba mikolo. Ouais, ba zako ba grand baza o na bande ko apprécier. Net banani. Bazaki belé, Chikopulu, Bazana Kati, qui son âme repose un peu, présent Massassi, Bazaki belé. Lelo Yomo Sali na groupe Oyo Sali. Ozolo na pe moi beaucoup moko ya obimisa pe ba artiste minene je crois. Ouais, on to bunda ensemble na bango. To bunda qui base a toujours ba grand quoi. Mais na 3 ans on a moni misina no côté. Non. Mais puis Pongo touti koleka na actualité moi ya makasi tozaki na matanga na mboka na biso tokufilaki acteur congolais oyo toyebi comédien Chiko Kululu sango wana ekomelaki wapi? Sango wana ekomelanga na Brazzaville. Donc voilà, na Brazza quand on a kati ici et on a trouvé que ça la réalité toi qui ndeko wana. Ouais, tout ça là na tozikando sula na azai frère pour moi. Ça là que moi la image ensemble. Ouais, mais tout ça là qui belé. Mais de près de voir son vivant là et comme artiste yope artiste moko diwe donc talent makasi ndenge ni bande ko sentir ça tenait ou pas? Pardon? Ndenge ni ndeo bande ko sentir ye bande ko simba donc go travailler ensemble pour on attaquer ba image na déjà azalaki déjà grand. Déjà grand et puis tout le bâtiment pour un choix moment été azalaki déjà grand et puis il va musala na pour jouer pe déjà na mutu o azo mekola bien et les capéra bien. Mais on dirait Kwikwi Pongo na kati ya ville Kinshasa yope on dirait au commis déjà na ba bat oyo ba komi ko mekola yo na éviter so des choses oyo ba. Ouais bazavo bazebele o loba na bango nini? Ouais ezanga autant Hollande lokola mutu ko finga te ko minimiser te ko bouder te landa on a respect nyonso ezanzela nzamba penganga mayela ngote pona kanga ngonga moko epi na wazaka na makasi na ya lelo mona soki na boma kwikwaza oke na mwanda kwikwaza we na matadi kwikwaza na mbanzangungu kwikwaza da tuzalane kuna mbanzangungu puis AP déjà kwikwaza voilà ipa na yo moko kwiki déjà ça te awa na mona ipa na ngate mena mona de théâtre. Mais par rapport à la relation na yo na ba ndeko mususu ya ba comédien relation za lango normal courir les gars kitoko Biko Panzondi on dirait Elali. Est-ce qu'il est solo? Bon, non vraiment pratiquement on vous à la mieux placé tout expliquant. On a fréquenté pas tellement. La bande qui vous fréquenter, mais na comment pendali sous pour fréquenter contenir à raison privée personnelle aussi. Commerce na niveau théâtre pour piraterie ils ont régné na art vraiment piraterie ils ont régné makasi niveau théâtre pour ça la temps commerce c'est ça que ba moni muta copier théâtre na YouTube ba kangi yango o les restes ba copier c'est des ba copier YouTube ba copier donc commerce c'est pourquoi que ça la musala bien surtout na mboka na bicho au gagner ba contrat bien ou gagner ba partenaire bien voilà. Puis Pongo, tomoni na morgue oye kolela ndeko kululu, tomoni lisusu na ba makambo nyonso eleki, mais sauf kaka na cimetière. C'est que y a un cimetière pour le cimetière ba comédien to se retrouver kanga na pomba. Et puis na mona mama kalungo njena ma choc ba ki na temps date kundi. Parce que biso allait trop proche à Corbillard, na Montard et na du policier.
Ouais, bana kini déjà na yebisa kini likambo na ngena commence ko na monoko ya puis Pongo ye moko po azali parmi les artistes oyo vraiment balakisi bolimo jusqu'à la fin pe so total na ba image bo mona ke puis Pongo vraiment alakisi pasi moko kati na ye mais puis par rapport ya théâtre congolais kozanga mutu lokola Pululu kozanga batu lokola ba bino est-ce que et ko faire évoluer pour beaucoup plus bino bozana place ya bouffonnerie na cinéma ba place na bino pe ezali na cinéma sauter même la vie est belle au moins de komoko auta kufa emoro na habité stam so na kufa te mais ngana ka ya kufa sando ça que comédie na kati comédie ezali limité te comédie c'est côté à partout Pongo mokili mobimba baolanda biso parti ya couleur d'origine télévision vision na yo eza nini na ndenge osali groupe lelo osali ozalaki nano pa bato osali groupe na yo vision na yo eza nini par rapport ya cinéma congolaise humour congolaise et puis mpona groupe na yo donc vision na nga na bobuku le bango nyonso te parce que moto mosu ozalaka unique no pas kopie yango asala yango avant ils ont vert mais va devoir comprendre à travers la œuvre mais autant la rappeler ba histoire ba ninga libanda surtout ba ondele gana TV parce que YouTube na tala rango mais pas tellement de télévision malgré tempérament koko so na ndako bande ko basala ya mamba bien na tala maintenant pour le moment la cinéma congolaise ils ont un théâtre où yo tala rappel au monde en tout cas il y a longo la bisoso basé belé te wana za no utilité comme souvent le bikombone na ndenga bien ego bimana ndo na ndenga mabe déjà no utilité Puis Pongo balobi c'est comme si vous ont partagé succès na yo kana bana changu bana o ba idéologie est-ce que il y a solo kana bana changu na ndenge que entourage na yo beaucoup plus ezaka bato oyo ba yebi quick bien donc so telle place on mona nana papa moi dans passage à professeur na campus ya na ba ring nebo na monga fula ba ring sumi bale sumi sak en dehors na ina sana chifu wana la secrétaire équipe mabui ya na commune Kinya nana chifu bo ya ambiza voilà nam donnera chanter donc yo za pena pona kishisa mu ya na chanter tu as place partout et puis quand ils parlent en Brazzaville c'est comme si aux a une grande partie il y a popularité c'est par rapport à quoi par rapport à ça maramba bien parce que biso bina ba Kinyo na ba Brazza la province comme gâté tout ça vraiment donc tout lenda vraiment et puis tout le monde vers fin de l'année passée puis à qui profiter na bandeko na niveau ya Brazzaville et ezaki nini ezaki juste quoi ba organisation ba organiser pour na ba orphelin ya on a na intervenir qui on va bien nga sola bien nga za na bien on va bien senga mais quand même il a lelo bo garder la relation malamu na groupe yo même moral na kana problème na batuté ngalo bayo ndo na problème na nga na sala effort ya bongisa na mtunyoso to komi na matanga avant to kunda rimer moko e baluki makasi puis ko bongo babi bana chango bana kitambo ba gagner bango ko bana chango ba senga bembe ya papa mundweri ba boya ko pesa ba bana kitambo ba senga bembe ya ndeko kululu pe ba honorer yango et le milioni non ils en ont marqué on a été zara que famille kululu nde ba insista ki ba lele na kitambo bembe za la famille ils étaient où tout le monde a qui on a so ezaki ata présence c'est ana raison parce que ezaki interne mais ça on tout maintenant 3 ans au groupe ils ont vivre et ça peine artiste au ba quitter groupe ba biso ba kendaki bazongaki baza belé période on a début groupe ba tout ba qui mettre tikala 3 personnes aujourd'hui ba image non on ba belé misuku ba kimi lo ba été on tikala 3 personnes dans groupe mais Nathan on a beau vivre ndenge ni to vivre après un groupe en Zambie ndem ta Congo là on appelle ça maé et puis le Kwanzo Tezali le Kwanzo Tezali Jésus en salle là voilà c'est Jésus vraiment
Puis pongo. Ngai na fanda na ndako na talaka et puis avant biloko na ebandaka na eba ngwe pa bana. Ngala lela puis d'abord chanson est composée par yo moko. Yanga na ndeko na moko wala ndanga parce que wala ndanga saka kusena nga. Yani Kimbo yemtaimba mo nanga mo. Chanson wana nde e rappellera biso. Toutefois tant il est kaka bana vraiment basepelaka makasi au sentir que babande kozela eloko wana pe bandi ti suka batali yango basepeli secret vraiment ezali secret ezala mosala bien na Jésus Christ na baprière esilia c'est vrai mais oui oyebi ozwinga plein de répétition oui nayebi faut tikela nga mpe mwa tana répété talaka na répété nayebi parce que eloko oyo ngai naloba bo jusque là tina zwi yo public oyo baotala biso baomonaka jeune moko ya boga baomonaka jeune moko boye swagere aza wana alors nalinaki osola na public wana na kikwikwi mpena badécouvrir ke kwikwi oyo bayokaka na sango ye yo mwa mona yo epuis toza na ebandeli ya mbula mpe bamere mpe na bandeko oyo baolanda biso d'abord bien napesi mbote nanga toujours epai ya la fondation Widal epai ya patron motu moko simple na mosine simple sénateur maître Guy Lwando motema ya mama Deborah Lwando c'est-à-dire fondation Widal ezosala malamu toujours epuis mbote aussi na kobonyonga le chanto moko de Kimbantseke José Nondo na Canada et puis baproche tout batikaka nga te Johnny Mila napesi mbote pa Antoinette Mbwale pa ya Katikononga donc napesi mbote pa bato balingaka andeko nanga ezanga queen na lina ko ga sentiment de voilà. Ouais, merci Joe Tutonda wana eza kuki pongo touti ko solana e mwango ngamulai na pesi mbote na bafani nyonso oyo bande kotala biso Joe Tutonda na éviter soki ba image ya répétition ezali au balancer les biso na pesi mbote na bande ko nyonso balandi biso pour nous contacter ye chantement na Kini Santa de Nias Ange Noir Cheval Noir Shipman ils existent plus 243 89 63 23 924 plus 243 89 63 23 924 ndé vous avez information il y a bien ça c'est la couleur d'origine couleur à bien la couleur d'origine c'est la couleur des artistes la couleur d'origine c'est la couleur des émissions la couleur d'origine c'est la couleur de spectacle abonnez-vous la couleur d'origine Sens-toi à l'aise. Tu connais mon nom, il s'appelle Rolls. Rolls, qu'on avance. C'est mon avance, Gosso Nabino, et un bourrique ça. Rolls, faites attention, je ne suis pas un bourrique. Je ne sais pas. Chef, maintenant la vérité, c'est qu'on a encore habité aussi. Alors, Sira, on m'a chef à monter dévoiler ses clés. non, non, après c'est une facilité. Chaque façon, le banabis. Il faut que maman va payer. C'est bon. Vérité, on essaie de et Moussala Nanga est à bon mot. Et si on respecte là, nous allons le comprendre. Papa Nanga, c'est mon héritier. Les héritiers. C'est ça, qui se met au rôle. Côté la bango, oubliez aux Aminanga, continue comme un agneau. Mais si on continue, et yon n'est pas la tête parce que ça tombe au anniversaire à la voiture. Pour son personne. Et c'est mal pour son personne. Et mon collègue mécanisme, votre pression rôle. Nous allons nous continuer. Quoi? On a tué déjà. On a la côte de la oui. Ça va, c'est la chose. Parce que si
Allez, on va signer, allez, on va signer, allez, parce qu'on va et par ignorance, on a ça la tête. Oui, c'est qu'il a été dans ça. Et utiliser les chasse. Allez-y! Et passe devant! Passe devant! Tu es d'accord? Tu es d'accord? Ok. Bendingo Bomangai. Notiko loko ma pété jamais na finangai. Bomangai. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. Puis Pongo, total vraiment répétition, Nabana Poto, Naibiki Basepeli. Tout le monde d'abord balati uniforme et mboka. Et symbole, on les a pourquoi? Oui, symbole, les a pour nous lancer que nous sommes des Congolais. Donc, tous ça, Congolais. Il faut toujours un signe mboka na biso quoi. To valoriser signe na biso. Nde ba jouer na biso léopard balata ka. Na biso beto latango, to signifier symbole mboka. Et puis Pongo, mon kilo est à la biso, ceux qui m'ont contacté yo. On a dit que nandenga art bako contacter et puis nandenga vie privée, makambo ya ebele, bako contacter sur ba contacter nga c'est-à-dire Facebook non malgré ça rappelé mais quand même na solo là. Kui Pongo na Facebook, numéro na WhatsApp, téléphone est à 00243 89 540 786 3 89 540 786 3. Ouais, puis Pongo to kabona yo mais na otikela au micro au sepelisa bana poto o ba olanda biso na moi li solo muti sala bango bien. Au revoir na compte. Bon respect bande na biso bana biso bande na biso a poto bande na surtout ça dit to organiser mission wana na la tabena teni banini. Tala avec beaucoup de respect chez na biso couleur d'origine. Moi non c'est pas seulement li couleur dans la respecter. Donc c'est un peu comme ça. D'abord on parle moins noir dans la couleur d'origine. Ouais. Merci Joe Tutonda, feeling na cadre idéologie comme promis avec Quick Mpongo tokozoyer tokosola toujours na nenga cadre idéologie big up mbote na ingénieur Augustin Kaninda ba master nga nyonso Fabien Talakosi Anaconda mbote belé Joe Tutonda Gaël Tutonda famille Tutonda mbote au revoir. Couleur d'origine TV. Il y a boss Crispin Lenga. Motema maman Fleuris. Bazan États-Unis. Na lela binofon. Crispin Lenga. Motema maman Fleuris. Motema ya maman Fleuris. Na États-Unis. Tout s'abonne biso nyonso awa. Na chaîne biso kitoko. Couleur d'origine. Couleur d'origine, formidable. Couleur d'origine TV. Ma lumière, c'est que ma maman c'est partout. So les mots une formation sur ya bastar na bino. C'est bon mot na bastar na bino na ndenge ya bien babi basola ka kitoko. Ah ma polémique ils ala raté. Information sur et puis source. Couleur d'origine TV. C'est que ça ma lumière. C'est que ça ma paysage. Crispin Lenga babi motema ya Fleuris. Boya kotali Chene na biswa sika couleur d'origine TV. Boya kotali yelelele couleur d'origine TV. Meme libiso ya sika Basiba
Basiba, wow, Basiba. Ah, babi ngamo na confirmé mon papa Betty notre madi sniper, babi chaîne Nabiso, couleur d'origine TV, toujours formidable. Abonnez-vous massivement na couleur d'origine. Tango balobi couleur d'origine, yo moko benda buru beta joba ide, o comment te couleur d'origine za bora moko ya vrai, oyo kote manango ezate po ye atie bango boye mpa koti na katikati apusi bango. Couleur d'origine TV, abonnez-vous massivement. Mais l'album na ye akobeta ngo awa mpe bokodwa itoki ya otchela awa na couleur d'origine. Abonnez-vous. Couleur d'origine. Couleur d'origine. Ma couleur, monsieur, ça reste pirate, mais aux couleur d'origine. Abonnez-vous massivement. Tala, au côté, au monde le moins rouge, les arabes. Yakawana, on s'abonne. Au hôtel, à ce qu'on va gag, il y a bien. Au hôtel, à théâtre, il y a bien. Bah, émission, il y a bien. Bah, émission sans tabou, il y a bien. Nyon, hôtel, il y a bien. Ou à bien té, ah oui les karaté, nyon c'est les kaka, ils a bien. Tous s'abonner massivement à Ndemakambo. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. Ndeka tuli boss Crispin Lenga yende makambo couleur d'origine TV yango nde makambo babi couleur d'origine TV mitalio soko sabolo wana te au mona vient Jonathan au mona fali poupata au mona mbalo sombota au mona Kofi Olomide au mona Jibe Pianate au raté mama Kichasa taka to butu ba tambola ka butu tairo to minuit mais couleur d'origine TV. Il y a boss Crispin Lenga. Crispin Lenga. Motema maman Fleuris. Bazan États-Unis.